Zalaka, Zalaka. O bino bosalaka. Bino soki bolobi likam, pa bazaki koloba. Même loba mana 21, eze pa na bino. Pré. Loba kabi ba loba kata. Tuko kokisa. E bandi deja. Monde fubalanda bayok. Po ebima banani ba kobimisa. Bandisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des Pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. C'est du nouveau sur Presque Nkamba officiel. Dès maintenant, vivez les activités du chef spirituel et de ses conseillers directs, les informations de l'église, les émissions et les cultes en direct d'Nkamba Nouvelle Jérusalem. Partout et à tout moment, restez connectés à la Presque Nkamba officielle, votre chaîne de proximité désormais en live. Suivez-nous en direct sur YouTube. Presque Nkamba officiel, la voix qui vous accompagne désormais en temps réel. Connectez-vous car le direct c'est maintenant. Tozala na esengo bapapa bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka ezalaka te yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka. Bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki yango bino nde bakotya kimia. Maloba nyonso bapapa bazaki koloba même loba mana 21 eze pa na bino biso soki tokoluka ngo tokolukelanga na maboka banani ya bino nga naza pre oyo ezali ke bapapa balobaki ete oyo elobi nkamba oyo komona na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be balobaka te tokokokisa biloko wana tokokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka nkamba alobi nini po ebima banani bakobimisa bandisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des Pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. C'est du nouveau
sur Presqu'île Kamba officiel. Dès maintenant, vivez les activités du chef spirituel et de ses conseillers directs, les informations de l'église, les émissions et les cultes en direct d'Nkamba Nouvelle Jérusalem. Partout et à tout moment, restez connectés à la Presqu'île Kamba officielle, votre chaîne de proximité désormais en live. Suivez-nous en direct sur YouTube. Presqu'île Kamba officiel, la voix qui vous accompagne désormais en temps réel. Connectez-vous car le direct c'est maintenant. tozala na esengo bapapa bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka ezalaka te yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka. Bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki yango bino nde bakotya kimia. Baloba nyonso bapapa bazaki koloba meme elobama na 21 eza epa na bino. Biso soki tokolukango tokolukelanga na maboka banani ya bino. Nga naza pre oyo ezali ke bapapa balobaki ete oyo elobi nkamba oyo komona na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango. Alobaka be balobaka te tokokokisa biloko wana tokokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka kamba alobi nini po ebima banani bakobimisa bandisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presqu'île Kamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Kamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Kamba. Bref, toute l'actualité de Kamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. C'est du nouveau sur Presqu'île Kamba officiel. Dès maintenant, vivez les activités du chef spirituel et de ses conseillers directs, les informations de l'église, les émissions et les cultes en direct d'Nkamba Nouvelle Jérusalem. Partout et à tout moment, restez connectés à la Presqu'île Kamba officielle, votre chaîne de proximité désormais en live. Suivez-nous en direct sur YouTube. Presqu'île Kamba officiel, la voix qui vous accompagne désormais en temps réel. Connectez-vous car le direct c'est maintenant. Ni mwanda vile la nzambi mama mwilu nge ikimpovela kieto papa tufukamene yina mavantadi sabino manlongo
muvutula matondo enzitu sukwange nzambi eto munkeba tukebele fukudi ya mvimba tukezibonso bafwa bia onso tuvwidi tulambulilingi bio malu muna nlevu zola kwa kutumwinikia kwa mpa utuveni lumbukia kinene lumbukia ntatu lumbukia nlongo ituyunlanga mpasange fumbu yisu kuna bayuda mpasange tata mwanda velela mpasisa mama mwilo ezimvuala ndungi dia beno luvulusu mubeto lumbukia bisambu lumbukia bisalu tutombokele mumongo wa nlongo tuwidi ngungwa ekota mzo ya vao katuizidi muvutula matondo yetambula dimbo dia kwa moyo ngolo tunela nwani na mvita mulumukia mvimba tuyina mene tata tulemvokela kadi kunsanta angu tubantu kwa mono fuka mesenkangu kifueni kondolo kwa lolo kwa kambeli kadi kukiele tusumukanga muna mpova ngindu ngwilu ndia tulumvandulu tuloloka dimosu mamole mambote tulombanga tubanzela muna kinsinu kia kulufufa mutulombele muzaya mvimba babingi kaba muini kia ko bizu kwa ngeo balemvokela betadila muna mpasisa mumpila mutupitalu muzinzoma apelezu mokonzo fulu nge nsadisi beto tutombokele bimbevo tuvana lusalu swelu vuva mulufueni mamtatatela mene kuna ntwala mkutudikila omvuata vovela munwani watela mana malimani mawonso tuwatu alunde sadla mpaso atambula mpuluso banzela nkangu kuba mene mukote vaika mu Yerusalemi luvuva mutulombele tufina mene nkizimya minene ledime bana bakubandika pe mukwiza bena ngizulu yakale ya nsambu lumukia mvimba tutwadi sabonso mona luzolo enkenda zako luvuva mona kinsinu kia kwetata mwanda velela banzela pamfu mwambanza ba mama ba conseiller ba concert mikuikize minde bikuikila bisambu bya Yerusalemi bike ba vuvike nza ya mvimba museye mwani mwanda velela amen. Na komba tata mwana pe tata molu mon centre tokosima mukana mwa tata nzambe tokotanga na Exode chapitre 20 verset 1 à 17 simana yango tokoleka na mibeko zomi na mibale ya lingomba na biso. Exode chapitre 20 verset 1 à 17 soki tomoni etangele ezali boye na komba tata mwana pe tata molu mon centre mutu ya makomi eyebisi biso ete mibeko zomi nzambe alobaki maloba oyo nyonso ete ngai nazali yawe nzambe na yo oyo abimisaki yo na mokili na Ejipito na ndako na bowumbu okozala na banzambe mususu liboso na ngai te okosala ekeko mpo na yo te soko elilingi na eloko na lola na likolo te na mokili na se te to na mai na se na mokili te okokumbamela yango te to kosalela yango te po ete ngai yawe nzambe na yo nazali nzambe na zuwa nakobatela mpe nakokitisa mabe na batata likolo na bana kino libota na misatu mpe na minei na baoyo bakoyinaka ngai nde nakomonisa boboto na bato nkoto na koto baoyo bakolingaka ngai mpe bakotosaka mibeko na ngai okotanga kombo na yawe nzambe na yo pamba te po ete yawe akolongisa te oyo atangi kombo na ye pamba kanisa mukolo na sabata ete obulisa yango okosala musala mikolo mutoba pe okosilisa musala na yo nyonso nde mukolo na sambo ezali sabata epai na yawe nzambe na yo na mukolo yango okosala musala soko mukete ezala okosala musala na mukolo yango okosala musala soko mukete yote pe mwana mobali na yote pe mwana mwasi na yote pe muumbu mobali na yote pe muumbu mwasi na yote pe bibwele na yote pe mupaya na lopango na yote po ete na mikolo mutoba yawe ajalisaki likolo pe mokili pe mai munene pe biloko nyonso kati na yango pe apemaki na mukolo na sambo yango wana yawe apambolaki sabate pe abulisaki yango kumisa tata na yo pe mama na yo ete mikolo na yo mijala mingi na mokili oyo yawe nzambe na yo apesi na yo okoboma te okosala ekobo te okoyiba te okoloba matatoli na lukuta na tina na mujalani na yo te okolula ndaku na mujalani na yo te okolula mwasi na mujalani na yo te soko moumbu mubali na yete soko moumbu mwasi na yete soko ngombe mubali na yete soko mpunda na yete
soko eloko nini ejali na mujalani na yo te. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Centre, tokoleka na mibeko 12 ya lingomba na biso. Mobeko ya liboso balobi tosala leta, pamba te bokonzi nyonso eutaka na Nzambe. 2. Linga bato banso ata kutu bayini na yo esengeli olinga bango kaka. 3. Komela likaya te, komela bangi to jamba te. 4. Komela masanga ya milangwa te. 5. Kobina te, kotala pe mabina te. 6. Kosukola bolumbu te, kolala pe bolumbu te. 7. Koswana te, kobunda pe te. 8. Kosala kisi te pe kokende epa ya nganga kisi te. 9. Futa mpako ya leta. 10. Kokanga kanda te pe kobombela moninga na yo kanda te. 11. Ndima mabe na yo liboso ya baninga. 12. Kolia ngulu te, ezala ngulu ya mboka, ngulu ya zamba to ngulu ya mai, kolia yango te. Bamakaku nyonso kolia te, kolia nyoka te. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Centre. Amen. Toleki na tuwa bayembe. Sepelisa mobikisi, ayeli biso mokolo lelo, lowele. Sepelisa mobikisi, ayeli biso mokolo lelo, esengo. Sepelisa mobikisi, ayeli biso mokolo lelo, lowele.
Kama
Tinwankembo seke yala. Alleluia. Zaya wonso ikalepi. Alleluia. Tinwankembo seke yala. Alleluia. Zaya wonso ikalepi. Alleluia. Wiza kwa kwentino ankemo. Zayizele yo mambi. Songenkenda za kwe Yesu. Alleluia. Songenkenda za kwe Yesu. Alleluia. Wiza kwa kwentino ankemo. Zayizele yo mambi. Songenkenda za kwe Yesu. Alleluia. Songenkenda za kwe Yesu. Alleluia.
Alléluia, Buluzi ukembelelwa. Honorele, oh honorele. Alléluia, Buluzi ukembelelwa. Honorele, oh honorele. Alléluia, Buluzi ukembelelwa. Honorele.
mokonzi mokeli wa mokili malamu kitoko tobebisi yango zaleli na biso oyo ya mabe kitisango ya nayo kinyaikitanasi sulukutulunga satana mobebisi wa mabota sulukutulunga satana mobebisi wa mabota kitisango ya nayo kimyaikitanasi sulukutulunga satana mobebisi wa mabota sulukutulunga satana mobebisi wa mabota kitisango ya nayo kimyaikitanasi sulukutulunga satana mobebisi wa mabota sulukutulunga satana mobebisi wa mabota kitisango ya nayo kimyaikitanasi sulukutulunga satana mobebisi wa mabota sulukutulunga satana mobebisi wa mabota.
Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu. Tokomi na tango tokolelaka na ntina libondeli ya pasi. Tosili koyeba ete pasi esili kozinga biso na kati ya mokili, kati ya Lingomba. Na ntina wana tokosenga na papa conseiller national, papa Umba directeur ya école biblique, papa Oleka liboso ya kolelela biso epai ya tata Molimo Santu. Tusamba munkumbwa se yo mwana ye tata mwanda velela tata nzambi fumu yusi tata mwanda inge ye papa nkulutu papa kisolukele lukelo papa fumu mbanza papa dalunga na kiangani papa fumu longo papa dengenda kuntima inge ye kwako papa simoke mbango kiangani betu to batu bendo banzambi tata lutulemfu kila kadivanza masumu twena tusumu kanga muma mingi mumbueno mungu ilu mungi indu mupovulu ndi atuluzetu nkisumu ovilo onsisumu kenda za kuzambandu kambano kadi muzolozola nza ibila kino ofilisila mwana kufuma tu Yesu Kristo menga yenlangu bya bungu kavakuluzu mubya utobeki ngiambulo masumu mukiese tuyimbila nga mupase tusambanga pase nzungu bena yetu kutsiantangu luvuva mulutokondolo ngeike bene tata nzambi watosane na vokuzulu nkembo vantoto luvuva mu kasi na teye lumbo kiki luvuva mulukondolo vakate betu tata utuyindula kadi menga mabantu mayidikidikala zinga vana mesu makumukuma kisodila ntuadizi ngeye ntani ngeye nsarisi ngeke mpovela kieto nzambe to kenda za kuzambando kambando ututuadi satudiatela mupeve kinzambi kabeno utuvana uonga muvola masumu utuvana vumi kabeno kadi vumi kabeno mbantu kulunzayulu lutuvana kimfuze munabisambu fuku ya mwini lutuvana mavipi mato lutuvana mavipi mamuanda kadi mavipi masala nga kimbevu kulende salako kiela kimose munitu mutuvo kibinda mene biela bibia binitu bibinda mene muna nzo mutu mosivo bedele nzo yimvimba yebedele ben lukubi kanitra beto batu makondro munitu za betu ben luzeyi ben lukutubukela nga muntango limleza yakana ben pelivude tumbu za kipeve zelembulo moni komesu mabatu tsambu za benu tulombele bikase sala pasimamo mena yetu ntsatu tubakela mumvutu nzaya vuvama munankumbwa seyo mwana peve anlongo amen. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu totanga kina mukanda liboso totanga kina kati ya mukanda Exode chapitre 20 verset 1 tosukisa kina 17e verset tolega kipena mibeko zomi na mibale ya Lingomba na biso sasa ipi tolingo sima mukanda lisusu tokotanga na mukanda mwa Genèse chapitre 3 verset moko kaka ya 15 référence auto que nous kotanga na bandako ezali na Hébreux chapitre 9 verset kaka moko ya 28 Genèse chapitre 3 verset moko kaka ya 15 soki tomoni to banda kotanga na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu mutu ya makomi ayebisi biso ete ekili na moto verset 15 nakotia pe likunya kati na yo pe mwasi kati na libota na yo pe libota na ye ye pe akotuta mutu na yo pe okoswa litindi na ye na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu amen tobondela na kombo Nzambe tata kolesi pe tata Molimo Santu yone tata Molimo Santu papa Simon Kimbangi ngani Nzamba bakoko na biso papa tozongi selo merci pe matondi obombaki biso butu mobimba tomoni tongo asika na mawana yo tomatingoma na abule papa pona kuya kozo elembo na yo tokotambola na yango mokolo mwalelo mobimba ya solo papa mapona mi pa na ngai mwana na yo mama mulima ki awanga zitani na sen bino moko boko kolata ngai mai o ngala ko bimisa yo te pa na ngai te ka se ute pa na bino banzambe na biso na ngai mutei na bande ko bavani papa bazali ko yoka to bomba to sela poete mokolo moko ya pasi ezali ko zela biso ya onde to kozela ngolo biku
kimia na bino tosengi ne bandela programme na biso kino na suka na kombo nzambe tata kolespe tata mulumu santu amen. Na kombo tata mwana pe tata mulumu santu totangaki na mikanda mibale. Mukanda ya liboso totangaki na Exode chapitre 20 verset 1 à 17. Tolekaki pe na mibeko zomi na mibale ya lingomba na biso. Mukanda ya mibale tozwaki na mukanda ya Genèse chapitre 3 verset moko kaka ya 15. Na référence topesaki na Hébreu chapitre 9 verset moko kaka ya 28. Wana tokende kotanga yango na bandako. Na Exode la kisibiso kobima. Soki kobima ezalaki kokota nde ezalaki liboso. Tata Nzambe apesaki elaka epa koko na biso Abraham ete libota na ye ekokende bowumu na mokili mosusu. Metango elaka ekokaki bana Israël bakotaki bowumu na Egypte. Bakotaki 70 personnes, baumela kuna 430 ans, babimaka 600 000 personnes. Kasi batangaka ba mama pe bana mikete, batangaka mibali oyo bakokisaki 20 ans mata, ba oyo bazalaki na makasi pona kobunda etumba. Mosi nde mutabimisaki bana Israël na Egypte. Tango bakomaki na ngomba Sinai, Tata Nzambe apesaki bango mibeko zomi po ete batambola na yango. Pamba te azali bule esengelaki na bango pe bazala bule. Mibeko oyo Tata Nzambe apesaki na Mose, apesa na bana Israël, yango nde lelo biso pe bazali kotangela ngai na yo. Bana Israël bapesaka bango mibeko wana kasi bato mibale nde balongaka na bana mikeo babotama na nzela. Bana Israël batamusamaki na Mose. Biso tozali kotamusama na ye moko Tata Nzambe. Yena azali kotaya biso tango nyonso butu pe moi na tina na mibeko esengeli totosa. Na Exode tokobeta 7 na 9e commandement oyo ezwami na 16e verset. Kuna balobi tokoloba matatoli na lukuta na tina na mujalani na yote. Ya solo batata pe ba mama. Na tina ya matatoli ya lukuta kolo Yesu babakaki ye na ikulusu. Papa Simo Kimbango amona kipasi pe mama Mwilu. Kaka na tina ya matatoli ya lukuta. Biso pe bana tata molimo centre esengeli tolongola matatoli ya lukuta kati na biso. Pamba te mingi tokoma oluka pona ko se défendre na likambu esengeli toleka na nzela ko tatola lukuta. Esengeli tolongola lukuta kati na biso. Na Exode toleki. Totangaki mibeko zomi na mibale ya lingomba na biso. Na mibeko zomi na mibale tokobeta 7 na 11e commandement kuna balobi ndima mabe na yo liboso ya baninga. Ya solo batata pe ba mama. Likambo ezali pasi na tina ete bana ya tata moli monsante. Mibeko oyo ezali mibeko ya yemoko asili kopesa na biso. Tango azali ko insisete sengeli toyeba kondima mabe na biso liboso ya baninga. Soki ngai na to sali mbeba to bebisi esengeli toyeba kondima mabe wana pote tokokozwa bolimbisi. Na mibeko zomi na mibale toleki. Totangaki mukanda na bisa mibale totangaki kati na mukanda ya Genèse. Genèse chapitre 3 verset moko ya 15. Mukanda tosili kotanga ya Genèse ezali Mose nde mutu akomaki yango. Ezali mukanda ya liboso ya Mose, ebengamaki mukanda na ya liboso. Menatina ya kowelela ngonga lelo ezali mukolo ya misato. Oto kokanisaka mpasi ya nkolo Yesu, pasi ya tata moli monsante, pasi ya mama Mwilu pe misala na ye. Yango totangi mukanda oyo. Kuna tozali koloba bazali koyebisa biso ete Tata Nzambe azali koyebisa na nyoka ete ya kocha likunya kati na ye na mwasi. Mwasi akonyata ye na mutu kasi ye akoswa ye na litindi na ye. Ya solo Lucifer amemelaki biso pasi kati na mokili. Pasi wana eyeli biso liwa. Na nzela ya liwa yango Tata Nzambe amonaki na bolingo na ye atindelaki biso mwana na ye. Mwana na ye ayaki lolenge nini? Esengelaki abotama na nzela ya mwasi. Elaka epesamelaki na koko na biso Abraham ete likolo ya kombo na Abraham mabota ya mokili mobimba makopambwama. Tomonaki Abraham abotaki Isaac. Isaac abotaki bana mibale, Esau na Jacob. Jacob aboti bana zomi na mibale, oto bengi 12 tribus d'Israël. Na kati ya libota Jacob tomoni Yuda abimi.
Na kati ya libota ya Yuda, David abimi. Kuna nde esika toye komona nkolo Yesu abotami na nzela ya mwasi oyo mama Marie. Batata pe ba mama. Nkolo Yesu na kobotama na ye. Satana alongwaki akendaki susu ko se manifeste na nzoto ya mokonzi Herode. Posa na ye ezalaki yete ye aboma nkolo Yesu. Kasi mama Marie bakimisaki mwana na Egypte. Nkolo Yesu ya monaki pasi. Baseto babanda kobeta nkolo Yesu ezalaki yete pasi oyo mama Eve likunya o nkolo tata Nzamba akotisaki nkolo Yesu nde mutu ayaki kwa rachete yango. Ya solo batata pe ba mama likambo oyo ezali likambo ya pasi. Yango wana tozali komona mbotama na ye ndenge anyokwamaki ndenge banyokolaki ye. Nekeko ya liboso aponamaki kasi ye bandimelaki ye te. Ya yaki kaka na kati ya libota ya Jacob. Nyonso twana ezali kaka descendance ya Abraham. Lelo oyo tozali komona tata Molimo Santo. Pe bayekolo bandimelaki nkolo Yesu. Bazongaka nsima te pamba te nkolo Yesu amonisaka lisekwa kati na ye. Eloko ya mutu ye elekaki yo nkolo Yesu alakisaki lisekwa kati na ye. Yango bayekoli na ye babangaka su liwa te. Partout bazalaki kotambola babada komana bi ata babomi biso na nzoto oyo kasi na Molimo tokosekwa. Baba sila ko banga liwa te. Ba continuaki mobemo na bango na kosakola ka sango na ye. Ba ope bandimelaki tata Simo Kimbangu. Bazongaki nsima te. Malgré pas ezalaki pe kufa bango balandaki likambo na bango tina suka pamba te bayebaki ete lisekwa ezali. Biso pe bay oyo tolandi likambo o lelo. Moye tozonga nsima ezali te. Esengeli tolanda yango na solo nyonso. Toyika mpiko atako pasi ezali. Atako mikakatano ezali. Esengeli totia mulende po ete tokoka kolonga. Mama Mwilu epai na biso Satana pa yaki ko se manifeste epai ya baflama. Baflama bayaki pona kokanga papa Simo Kimbangu. Papa Simo Kimbangu azui mama Mwilu akeko bomba na sa libanga. Mwasi ya mkumba munene ya zemi. Pasi ya ndenge wana na bana. Ezalaki facilité. Posa na bango ezalaki kaka ba détruire likambo oyo. Kasi bakokaki yango te. Yango malgré pasi oyo bamonisaki mama Mwilu. Mama Mwilu azongaki nsima te. Akobaki kaka na likambo na ye tina suka. Batata pe ba mama. Biso pe tozali kozela nkolo Yesu. Nkolo Yesu ayaki kokangola bayuda. Na ekeke ya liboso ye tozali kozela. Esengeli ngai na yo tozala ya kobongama. Na nzoto pe na Molimo tobongisa bizaleli na biso. Po ete mama Mwilu asili kopase biso likambo oyo. Azali koyela biso mwana na ye kotindela biso ye na mokili. Esengeli toyeba nde nini ya koyamba ye. Tobongisa bizaleli na biso. Topetola babalabala po ete koyamba ye na kimia. Mama na likambo tokokene na yango na mukolo mwa lelo. Tobongisa bizaleli na biso pamba te mokonzi azoya pona kosepelisa ba oyo bazali kozela ye na solo. Na komba tata mwana pe tata Molimo Santo. Amen. Totelema tobonde. Tusam. Mkumbase mwana tata mwana velela sede tulie na mazulu bikakumba kwa zitusaki. Mfumu kia kukiza bizolo akulavanga vatoto pe boso mazulu. Dia kwetu kwa kalumbu tupane ilumbu eki. Utiambudila fuka seto boso bete peto ambudili batupidi mfuka. Kututalani mpuku munuko kasututaina mukambi kadikiako kifumu yengolo enkembo bianvu yanvu mukumbase mwana tata mwana velela. Amen. Tosengizemu. Fosumu dikwiza lo sambilanga ombeni musambo ike sundilwanga 2 3 O sumu dikwiza lo sambilanga ombeni musambo ike sundilwanga po sumu lutina lo telamoa musiku yeja taza ovele dipe. Alleluia.
Alléluia. Ombeni musambu ike sundilwanga. Alléluia. Alléluia. Ombeni musambu ike sundilwanga. O yenge dikwiza kwa baveledi. Kwa konso benunga sibe kembe swampe. O yenge dikwiza kwa baveledi. Kwa konso benunga sibe kembe swampe. Alléluia. Alléluia. Ombeni musambu ike sundilwanga. Alléluia. Alléluia. Ombeni musambu ike sundilwanga. O mono sengiza mukuluvuluza. Lukala balongo mungiza meya lukembesa. O mono sengiza mukuluvuluza. Lukala balongo mungiza meya lukembesa. Alléluia. Alléluia. Ombeni musambu ike sundilwanga. Alléluia. Alléluia. Ombeni musambu ike sundilwanga. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu lelo mokolo ya misatu mokolo ya motoba pona sanza ya mitano sanza ya me mobumu nkoto mibale na tuku mibale na motoba mercredi le 6 mai 2026 tolandi matei mapesameli biso na mama Ntumba Labosuku Christelle yazali nkengi pe moyembi na jeteki nkamba matei ya bongiseli biso na mikanda mibale atangeli biso mokanda mibale ya Moïse mokapo ya tuku mibale nzela ya mbokino zomi na sambo atangeli biso mibeko zomi na mibale ya lingomba na biso pe ya sukisi na mokanda ya liboso ya Moïse mokapo ya misato nzela ya zomi na mitano pe apesi biso référence na mokanda ya ba ebeleyo mokapo ya libwa nzela ya tuku mibale na mwambe. Exode chapitre 20 verset 1 à 17, lecture des 12 préceptes de notre chère Église. Genèse chapitre 3 verset 15 et référence dans Hébreu chapitre 9 verset 28. Tokei naba communiqué. Luzaisu kwa bisikinzungila kia Yerusalemi mavata 18 village land la bisal biantungulu Yerusalemi bina yeto biobito avewa kwa nzambi yeto biantungulu abisinsu sites historiques c'est dans longo tata mfuman longo tata Simoni Kimbangu kianga ni mwanda velelantino wa mintinu bokele nkangu wa onsono wa kinzungidila mukwiza kunsinsani yangolo ikala yeto mulumbukia kia tanu vendredi le 29 mai 2026. Vantadi yani mosinzambi yeto mumunkamba. Tata mfumu mbanza mfumu yisu ya nivo vuka tutungidi Yerusalemiko mpasi zeto kazilendi manako enkulu undia fuafua
kansi kadi ambu dia niko beto biskinzungilila mbote to dia ntimia ndudi mpasi to yangidi kantinu eto nsiluluzani za lungana ngeye kwa sina dia mbutuku za vukukosi mputaina yako ngizulu ya mbote. Rendez-vous le 29 mai 2026. Le président général Mayamona Ndofunsu, signé Mayamona Ndofunsu, président général. Pasteur. Communiqué 3 secteurs. Batata pe bamaman bilenge mibali pe basi, il y a 3 secteurs. Ntimansi ngome matadi pe lunzadi. Kolala na kolamuka mikolo etikali ya kotanga pona molulu monene na biso oyo ya le 25 mai 2026. Tola mukana pongi to banda déjà komibongisa pamba te réussite to elonga na likambo nyonso ezali kaka na kobongama préparatif yango tango oyo yango epesameli biso po tomilengele déjà na bikateli nyonso tolia nzete ya bololo poto kokisa bikateli nyonso oyo epesameli biso $10 ya misala 10 000 francs congolais pour la redevance pour être fête na biso eleka malamu kitoko pe mbongo ya nsinsani tobosa na pete komema biloko nyonso oyo ekoliamaka kwanga fufu manioko ndunda pondu madesu poisson de mer ba jus oyo nyonso tokoki komema. Signé Papa Malunda Mamisciple, premier vice-président général de 3 secteurs. Dizaisu Kwankangu wa 3 secteurs wa onso no tata evo mama tutikuluzaisa vo bilumbu bimanisi imudi au tutizaisa wabeno ba onso no luvwendi mubikan biya bia Yerusalemi yemuzi section mpasi twa kumpa bima bonso buna tusilanga bikuanga 50 bikwanga, fufu, un sac, mbala, manioc, makemba, quantité considérable. Ovo imbongo, $10 ya papa, contre muntu, 10 000 francs congolais ya ngombe, 20 000 francs ya nsinsani. Tuvanga, lutumu, kadi lusakumunu, soswa lusoswanga, versement ya bima biebio, à partir ya le 17 mai 2026, kuna bureau kia Ville Sainte. Signé Révérend Nzambu Philippe, comptable. Rappel Nabana Misatu, Lukaya Manyanga, Grand Kasai, était le mercredi le 6 mai 2026. Tomonana mingi na chantier, pendant komatisa mabanga et koma na chantier. Ba président, il y a 4 camps, na ba responsable, il y a ba pèlerin, et longo na ba protocole, moko azangate, sima ya mosala tokozala na mosolo etali mosala botos eleki mbeka ya kotumba. Signé Maman Basikila Malata, présidente nationale. Direction nationale il y a Fluki Nkamba ezali kobengisa ba flûtiste nyonso oyo bafandi na les 4 camps ya Nkamba ba pèlerin pe oyo bazali na ba chantier ezala omona na kalisusu te na groupe ete tokutana tokozala na mayanga ni mnene na mukolo mo vendredi le 8 mai 2026 simaya beko mutu azanga te toya ebele potobongisa maye matali groupe na biso po ete topesa tata Simon Kimbangu Kiangani maboko boyeyi malamu. Signé le président national Makola Dikizeiko Emmanuel. Nation pardon natina ya komilengele na milulu na biso ya le 17 mars 2027 direction nationale ya Fluki Kamba ebongisi ntsinsani monene oyo ekosangisa les 4 camps ya Nkamba na ba section nyonso ya juridiction na mukolo mwa vendredi le 12 juin 2026 simaya beko liboso ya résidence ya tata mokonzi wa Boulé ba oyo bakokisa 1,500,000 francs congolais bakozwa coupe na maboko ya Nzambe na biso to mi bongisa malamu potosala musala malamu tata Nzambe soki ya sepeli
biso tozwi mapamboli chef de camp pe sectionnaire tosala sensibilisation ya malamu po tosala musala kitoko signé pour la présidence nationale Makola Dikizeiko Emmanuel na MSSK direction nationale Nkamba bazali kosenga na ba surveillant nyonso oyo tofandi na Nkamba était na mokolo mwa lobi jeudi le 7 mai 2026 na ngonga ya 10h sengeli biso banso tokutana na tribune ya monene pona ko clôturer likambo etali recensement na biso ba surveillant tokobeta sete mingi na ba nouveau surveillant nyonso na ba oyo bayebi ete nanu basalisa recensement te soki yambala oyo kombo na yo ekomamite ekotina liste te otikali libela na libela signé Maman Luzolo Tiasa Bébé présidente nationale. Direction nationale ya GTK Ville Sainte ezali koyebisa na bana ya GTK ya Camp Maçon batata na ba maman bayaka na répétition na bayaka lisusu te était mokolo mwa lelo mercredi le 6 mai 2026 mbuta ya direction nationale bakoya kosala mabondeli na tongo na temple ya Ngombe Kinsuka elongo na bino na sima ya mabondeli tokozala na masolo pona kobongisa groupe na biso tosengi botosi signé Mampuya Fukiaou Germain président national liyebisi na bana ya Sankuru nyonso était tokosangana na réunion lelo mercredi le 6 mai 2026 pe tobongisa makambo na biso mutu moko te azanga lieu ferme ya maman mfumwa Nlongo na ngonga ya 16h sima ya misala signé Wango Gilbert responsable Nantina ya bobongisi fête ya mbotama ya papa dia Lungana Kiangani sengami na bana nyonso ya maison de couture papa dia Lungana tokutana mokolo mwa lelo mercredi le 6 mai 2026 na sima ya libondeli pentsinsani ya mazout na maison de couture oyo nyonso ayekola couture na atelier ozanga te atelier de couture oyo etambusami na papa Diacre Mpanzu Miguel bana nyonso mokote azanga signé papa Diacre Mpanzu Miguel Nantina ya molulu na biso ya le 25 mai oyo ezali mbotama ya nkolo Yesu papa dia Lungana Kiangani centre de santé et maternité papa dia Lungana Kiangani et bongisi campagne oyo ebandaki mokolo mwa lundi le 4 mai pe kosuka mokolo mwa dimanche le 31 mai 2026 nango fiche consultation pe ba examen nyonso ezali kaka na mutuya ya 6000 francs congolais kozela nanu te nzoto etungisama po okende kosalisa ba examen talisa nzoto na tango nanu etungisi yo te tombeli biso banso boyeyi malamu signé papa Nzonga Joachim infirmier titulaire sengami na biso banso bana ya Gaki Nkamba tomonana biso banso omokolo mwa lobi jeudi le 7 mai 2026 na tribune ya monene na ngonga ya 15h ya 16h pona kobongisa musala mwa tata Nzambe tomonana ebele mokote azanga signé Maman Lusavu Nicole présidente nationale ba membre nyonso ya coordination scout ya Nkamba tokozala na réunion lelo mokolo mwa mercredi le 6 mai 2026 na poste ya Kipaku na ngonga ya 15h batubaye bazanga te chef buffle chargé de formation chef courageux chef ourangoutan chef hérisson chef lémur chef chacal termite chef Autriche
pe basusu oyo bayoki bakombo na bangote mokote azanga. Signé le coordonnateur national Vautour Sage. Nécrologie. Famille Johnny Mayanga pe Wamengwa Clémentine tozali na mawa ya ko annoncer na lingomba liwa ya koko ya Wamengwa Clémentine na kombo ya Jacques Nzinga Makela ya kufaki jeudi na 17h na mboka Kinshasa. Programme ya matanga ekozala communiqué na lingomba mikolo ezali koya tosengi lisungi ya mabonde. Signé Johnny Mayanga to Maître John. Ngai papa Umba Nzita Simon na azali mwana ya Nkole, azali chef de chantier intérimaire ya Mpete, azali kopesa sango ya liwa ya maman Kiangebeni Elisa, yazalaki chef de chantier na Mpete, azalaki Nkengi Mondimi ya secteur Gombe, section Gombe ya secteur Gombe Sud, ya kufaki mardi le 14 avril 2026 na ngonga ya 12h. Ebembe ezali na morgue ya Ngombe Matadi ekobima samedi le 9 mai 2026 pe le même jour bokundami na Malita ma Ngombe Kinsuka nde tosengi lisungi ya mabondeli. Ngai papa Etienne Bakula na maman Sable Elisa na maman Henriette Kulutu na maman Huguette tokufeli maman azalaki na kombo ya Nzinga Pauline na leki na ye na kombo ya Nkuya ngomi bale bakufaki samedi le 25 avril 2026. Programme ezali boye samedi o ezali koya le 9 mai bobimisi ya banzoto pe bokundi neto sengi lisungi ya mabondeli. Signé Etienne Bakula. Nde mokolo mwa lobby jeudi le 7 mai ekozala bokundami ya papa Mpukuta Ernest oyo azalaki ndeko ya papa Nkondo Pierre oyo afandi na kan weno tokei na kopesa na mbote faki omilenge. Tuyambaki ba recommandation ya bandeko na biso, recommandation collective ya papa Makengo Lutumba pe maman Makwena. Bango bazali banon kimbangiste bauti na Gombe Matadi. Pe recommandation ya maman Nongo Bonkela Neti. Yepe azali sympathisante auti na Kinshasa elongo na maman Bole Nintuntwa pe maman Kilimba Bokungo Ben. Sika bozwa mi botelema tuka opesa bino mbote faki musique. Pesa bangombote na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu. Merci beaucoup kina bino kufanda tuyamba kipe bimbangi bandeko na biso bakimbangiste kimbangi ya papa Nsabi Kilelwa yazali mondimi flûtiste autina Gombe Sud. Kimbangi ya papa Masamba Zayadio yepe mondimi autina paroisse ya Nyangara kuna na Kinshasa. Kimbangi ya papa Zola Nsakala yazali mundimi auti na plateau de 15 ans kuna na département ya Brazzaville. Kimbangi ya maman Matombo Moseka
yazali membre ya MSSK auti na paroisse ya Masina Siforko Kimbangi ya mama Okoka Ambata yazali mondimi muyembi na dirigeant auti na paroisse ya Maba kuna Nansele Kimbangi ya mama Molangi Mopembo Charlotte yazali croyante auti na kan Lufungula kuna na Kinshasa Kimbangi ya mama Matuzei Longele Rosita yazali mondimi membre ya AFKI auti na paroisse na biso ya Paris Saint-Ouen kuna na République Française Kimbangi ya papa Banga Séraphin yazali diacre auti na paroisse ya Betu kuna na département ya Brazzaville azali évangéliste ya district ayaki elongo na maman Mbelikolo bisika nyonso bozwami botelema tukopesa bino mbote faki musique. Bongsa maboko topesa bango mbote na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu. Merci beaucoup kina biloko fanda to sisi bango na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu pe to bengi papa pasteur ya Ville Sainte pour la suite ya programme. Merci. Na kombo ya Nzambe tata ya mwana pe tata Molimo Santu tolandi banso Matei bapesi biso na tongo ya lelo mercredi 6 mai 2026 mayeto yoki tobomba tosalela po ete mokolo ya suka tokoka kobika makasi na mabondeli ya tongo mabondeli ya bangonga soirée spirituelle pe babeko tolemba te misala kati na Yerusalemi botongi nkamba pe tolona tobokola na banza lobi mardi na rencontre biso nyonso tolandaki na bokebi nyonso ndenge bateyaki biso na oyo etali Yerusalemi mboka ya bule mboka ya sika ndenge nini yo movandi na Yerusalemi esengeli ozalela pe ndenge nini esengeli totonga Yerusalemi zembo tolandaki yango ya bandeko na biso ya Jejeki bandeko na biso ba oyo batongaka Yerusalemi ya kala malgré na tango ya pasi kasi Nzambe akanisala bango na suka bapambwamaki biso pe ezali ndenge moko tozali kotonga Yerusalemi na tango ya pasi kasi tomipesa kaka tokangama makasi na ligne de conduite oyo batransele biso bolingo mibeko na misala koyima te biso nyonso lokola mutu moko esengeli na Yerusalemi biso batu tovandi kati na ye limemia
ndenge ezalaki na kala. Pasi po oyoka bato bazali koswana, bato bazali kobunda, mingongo makasi kutu okoyoka te. Bongo biso na lelo tozovandela na Yerusalemi ndenge nini? Ya solo tokolobake bikateli eleki, kasi tomipesa litomba ezali. Nzambe asalisaka mutu musala ya pamba te. Lifuti ya malunga ezali, kopambwama ezali. Keba na ba oyo bazali na ngambu ya basala balati, batobia bangesoni, tokima bango, ba oyo bazali kopesa biso masengine ya mabe. Tango yo lingi kopesa ekateli na yo, okoyoka kaka bino nde bato bokosilisa yango, kasi batata na biso babandaki kutu batiki yango. Yo kanisi nde biso bato tokosilisa yango, kolanda bato elolenge wana te. Tango obongami kopesa ekateli na yo, na motema moko pesa. Yo soko ozali na yo na eloko te, vanda tranquille, kasi ko induire moninga en erreur te. Lisumu wana ekozongela yo mutu ya ngambu ya sala balati. Na tina wana na banza biso nyonso toyebi ekateli oyo tozali na yango ya botongi nkamba. Biso nkamba bakatelaki biso $2500. Na tina wana deja ba carnet de reçu ezali na ba chef de camp na biso, pe ba pasteur sectionnaire na biso, na boyokani ekatamaki 10,000 francs na ndako ya moko na moko. Ndenge tovandi awa, luka na esengo nyonso okende kokomisa kombo na yo. Biso ba pèlerin toleka na bureau ya ville sainte, tokokuta na papa Nlonge responsable. Yende mutu asimbi carnet de reçu, opesi 10,000 na yo, basaleli yo reçu na yo. Nzanza Longa, cité moderne, na susi ya tata mokonzi ya bule, tata Molimo Santu. Sino le 22 mars ya mbulo oyo tozali na yango, topesaki bafungula. Kasi ndenge touti kolobela yango, ba distracteur bazanga kate, oyo baluki kopesa biso retard. Na ndenge tolamuki na pongi, biso nyonso totala misala ya Nzanza Longa, po ete tosepelisa Nzambe na biso, topambwama. Programme ya mpioka lobi jeudi le 7 mai 2026, yango nde date bapesaki biso ya suka. Esengeli tosilisa récolte nkumbila na oyetali $5 na biso ba mikolo, pe $1 na bana mike. Oyetali programme ya mpioka. Yo mituna, ngai pe na mituna, eske na komisaki kombo? Eske ba kombo ya bana na komisaki? Soki nanu te, tozali kozela nini? Malamu biso nyonso tobundela, po ete bakombo na biso ekomama. Bandeko ba surveillant, bikatelo tozali na yango ya $10 to €10. Surveillant moko na mokili mobimba, tozali koyeba na sina pesi to nanu na pesi te. Sino malamu tobundela. Bandeko ba flitiste, pona bosombi ben,
biso pe bakatelaki biso $10 to €10 na flitiste moko moko na mokili mobimba. To bundela po ete biso pe tokokisa ndenge programme ya Tata Molimo Santu ezali. Batata na banza tomoni fête ya ba mama ndenge uti koleka 8 jours pleins du lundi 27 avril ti toye kokoma avant-hier lundi bongo nde ba mama ba clôturer fête na bango e biso batata tangu yangoyo tina wana tata nyonso na mokili mobimba bozali kolanda biso ezala biso ba pasteur responsable ya ba entité sensibilisation ya batata ezala malamu tomata biso nyonso na Yerusalemi na date na biso toya kosepelisa Nzambe na biso tozali pe na ekateli ya $20 to €20 na tina ya bosombi cadeau phare date ya suka le 10 mai. Le 10 mai c'est dans quelques jours. Alamu biso nyonso to bundela po ete to sepelisa Nzambe na biso etanke batata. Programme ya mbongo wana papa président général apesaki yango na ba pasteur ya ba entité biso wana nkamba chaque chef de camp soit programme ya mbongo wana ba pèlerin toleka tomona papa Selo Dolo Mathieu yende moto azozwaka mbongo na biso ya $20 biso batata ba pèlerin na suka basangisi toke kosala versement acquis des droits banza biso nyonso tolandi na bokebi nyonso etango tozoko pesa ba 10,000 francs na biso pona oyo etali bikateli ya $2,500 tobosana te le 8 juillet banza biso nyonso tolandi malamu bandeko ya Grand Bandundu $20 to €20 suka le 10 mai et biso pe bazali kosala biso rappel ete $20 to €20 wana ezali te ke yango kimbelekela ya ntsinsani na biso ya le 29 te $20 wana ezali pona programme mosusu bien ke kaka pona mosala ya ndako kasi ntsinsani oyo tokoya le 29 ezali a part na banza biso nyonso bana ya Grand Bandundu toyoki pe tokolandela chaque le 25 mai tozalaka na programme ya elambo to communion nde na tina wana tozali kosala rappel na ba chef de camp ba pasteur sectionnaire poste Zumbu pe territoire ya Luozi na tina itali miel o tosalelaka katamaki 10 litres ya miel na entité moko moko suka le 15 mai esengeli biso nyonso miel na biso ekoma deja na Yerusalemi po ete tobundela likambo wana lelo ezali mercredi na ndenge tobongisaki programme bandeko na biso ya Yerusalemi biso tokosalela awa na mbanza bandeko ba surveillant tokozonga na cimetière ya Ngombe Kintsuka pe biso nyonso totikali tokozala na cimetière ya Mama Mwelu ba mama tobosani pete lelo mercredi chaque 14h tozalaka na mayangani tina wana tomata ebele po ete tobongisa ba programme na biso toyebi ete le 10 mai tozalaka na programme ya bandeko na biso ba handicapé tina wana pona kosunga bandeko na biso
lobi jeudi le 7 mai na pokwa tokozala na ntsinsani ya ba mouvement tokozala na ntsinsani ya ba mouvement lobi na pokwa pona kosunga bandeko na biso ba handicapé na banza tangu nyonso bazoko sengaka na biso tolakisaka bolingo oyo ya solo solo ya se ya motema ya mbebo te nde na yango tokotala mouvement nini oyo akozanga koya kosunga bandeko na biso ba handicapé kimbelekela chaque mouvement tobongisa 100,000 francs banza biso nyonso tolandi na bokebi nyonso pangizeto kuvatali ya ngombe dima kaluvila kaneko unu tulekela mu Yerusalemi ekuma mbaziki ya mosoka kunima ntsinsani ya mazut nlemvo wavatali eto tulomba idina dilombolo kwa bawonsono bisi ngombe dima batukalanga mule 4 kaya nkamba ngatu mumafata mazungi didi Yerusalemi bankwezi bobo bakwedi la kungombe dima bana bavuilu kungombe dima yebatekolo mbote twakala bakubama pasi twakamba bampangise tubeti tuka kufata ngombe dima tusidi fufufo betu bawonsono sitwakala bakubama yeuno kiki betu bawonsono sitona monana kunzo ya mpange to papa reverend Jamaludi mpasi twakubika programme ya mbote bandeko ya dirigeant totie ilike ete ndenge bapesa kibiso programme lobby toye na bakongo na biso na ba machete po ete tozwa programme oyo tokokotela na chantier tuse eliki ya kebiso nyonso tolandi malamu pona kosilisa tozali korapele na lingomba ya nkamba ete tozali na ebembe ya mwasi ya papa pasteur Paul ye azali pasteur ya section Kinkoni na tina wana lelo na 12h tosengi na ba chef de mouvement nyonso ya nkamba ba chef de camp ba mbuta ya ba association pe papa pasteur ya section Kamba tokutana na bureau ya ville sainte po ete tobongisa programme ndenge famille bazwili programme na banza tangu nyonso tolobaka yango moninga malamu na tangu ya pasi pona maye o tobongisaki na mokolo mwa lelo tosilisi boye okombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu pe tozongi na bopesani mbote faki tomibongisa mozola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela tuwe na kintwadi ye bampangizeto bana bamasemeto tulombele kwa mpangizeto ndo atutela mana beto mpangiseno mudibondo twalovana kya mbote faki
bika twakubikeno moko twavana mpangi zetu kyambote munkumbwase ye mwana tata mwanda velela munkumbwase ye mwana ye tata mwanda velela mpangi zetu tulendele kutuvwana muzola kwase ye mwana ye tata mwanda velela twena mpeki ntwadi ye min luengi sime tata mwanda velela bahu bakalanga lukufi ye tata nzambi tulombele kwa luengi sime tata mwanda velela lwa tutela mana beto bana beno talovana kyambote faji bika twakubikeno moko twavana nluengi sime tata mwanda velela kyambote munkumbwase ye mwana tata mwanda velela munkumbwase ye mwana ye tata mwanda velela tulendele kutovwana tulombele nkunga yesambu kyale 6 avril kwa faki yesedeto sikatofokulila sambu muzingu kyambe unsambi tombanga Nzambi ame umpuluza
Mumpila mpasi shitu sungiriri Yehova mena muzingo kyame Enzilange unzambi tombanga Enzambiame semfukamine Basizame ngeyezelezo Undolake mumambi mamo Imfumo yasikila Muntu wako yavilela Undolake mumambi mamo Imfumo yasikila Muntu wako yavilela Inzambiame semfukamine Basizame ngeyezelezo Ondoroke mumambi mama Imfumo yasikila Muntu wako yavilela Ondoroke mumambi mama Imfumo yasikila Muntu wako yavilela. Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En ce jour du 6 avril, nous te soumettons nos supplications par ces cantiques. Ô Dieu notre Père, fais que nous puissions retrouver ta grâce. Tu nous as donné ton Fils en accomplissement de ta parole. Jésus-Christ notre Seigneur, tu as accepté une mort honteuse pour nous sauver. Tu fus crucifié ensemble avec des malfaiteurs. L'un d'entre eux s'est moqué de toi. Mais tu ne lui répondis pas un seul mot. Tu fis cela uniquement pour obéir à ton Père afin que l'homme pécheur retrouve ta grâce. Oui, tout cela fut accompli pour nos pécheurs. Ta volonté, nous le savons, c'est que nous retrouvions ta grâce ensemble avec tes saints dans les cieux. Avant ton ascension, tu avais promis le Saint-Esprit à tes disciples. Tu leur dis d'aller partout dans le monde entier, prêcher ta parole. Tu leur promis la venue du Saint-Esprit qui sera avec eux, mais que le monde ne le connaîtra pas. Nous lisons cela dans les Saintes Écritures. En ce jour du 6 avril, Dieu notre Père, Jésus-Christ notre Seigneur, Dieu le Saint-Esprit, nous savons très bien que nous sommes déségarés devant ta face. Car à tout moment, nous faisons ce qui est contre votre volonté. Nous faisons honte à vos serviteurs. Nous nous prosternons devant ta face pour demander ton pardon. Nous reconnaissons nos iniquités. Tu as soumis le monde à l'épreuve afin que nous puissions te connaître. Enseigne-nous te voir, notre intelligence est toujours comme celle d'un enfant. Nos péchés sont cause de toutes sortes d'afflictions qui nous submergent. Mort, maladie, guerre, famine. Nous n'avons d'autre protection que toi. Viens à notre secours. Fais-nous triompher des tentations d'ici-bas et sur nos larmes. Oh Seigneur, ne tiens pas compte de nos péchés car tu es mort afin que nous méritions le nom de Fils de Dieu. Veille rétablir la paix dans le monde entier. En Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie et en Océanie. N'est-ce pas toi, Seigneur, qui avait dit qu'il ne restera pas pierre sur pierre, qu'il ne soit renversé. Nous constatons que dans le monde, le peuple s'entretue. Veille les choisir dans la paix des responsables dignes de ta confiance qui puissent les guider. Car devant ta face, c'est déjà constitué une mer de sang humain. Nous te prions d'apporter ta paix dans le monde entier afin que toutes les races vivent dans une entente parfaite. Ce sont là les supplications que nous te présentons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Muna watu wasiona Niana di ranga ike koko
onzambi zodyaso kami. Kwisa ke kwisa ovanza, kwandiona wena yompasi, una wa ukaririra, okuyandalanga kape. Onzambi zodiansiona, oyandalanga mosivana bena, omvala isu yato loloa, kansi wavumbula kayo. Kana voantu bekangwa, kansi nzambi kekangwako, kadinza biwasero ka, kwayeto wantu ambi. Ensambu zange mfumu wetu Yesu Kristo, yozola kwa ngitata nzambi wasi, yo untwadi wa ngitata mwanda wa velela, bika kwa masikilanga munaito tuka wa ya kwa yele mvu. Se ye mwani tata mwanda wa velela. Amen.
biso bakwa biso ya kamba ekomi bongo Yerusalemu ya sika solo kolo Yesu moto apesaka bongo tata simoki mbangu nzela ete ya solo na mikolo ya nsima ndako ya nzambe monene kotongama oyo ekosangisa bongo mabuta na mabuta mayema mpanzanaki kati ya mokili mobimba na babele ya kala nde babele ya sika nzokandi tata mokonzi ya mboka maloba maye koloba ete kamba ekomi nouvelle gene mosili kongo koningana nde ngai na yo mofandi ya mboka kamba esengeli mboka bole na posa tuna nebilo tomoni bongo bapesi toli ya tata molimo ya na bakola koso malembi malembi oya kosampende lokumpekembo lokopesamilama na tata kose ya charge ya développement ya économie pambati ndiende ata kiangani na tonga lelo wana tomoni bongo mama na biso mama Oser mama Mari Andre Moza kiangani bango wana na bopolo boso bafanga ndenge nini bango baso batayari mpona kopesa lokumu epai ya tata songa nzila na tolo mpe biso baso tokofanda bongo kimia tokobatela linemia tokolanda awa na mokolo mwa lelo na ntongo ya lelo lokumu mpeki tokolanda bongo maloba maye sokande sanza ya mitano tokoti ezali bongo na makambo maike maye malekanaki bongo na sanza ya mitano ndenge tomoni papa dirigeant ye wana pesi bongo sini ya kolakisa ete tokomi bongo na lokumu mpeki mbo Zunda bana fulu kono kwa nikuka lu susumuka kin kandama gi mukunda konantin bungi anzitusu kwa tata dongis batata tous les thèses tolandi mate na biso na kambe ndenge bauti koteya biso
wana nde bilei na biso bomo apesi biso yango nde kobatela biso moi mobimba ba programme nyonso mpe lingomba abongisi biso nyonso tolandi malamu yango nde tokolanda mpe kosalela ntango oyo tozala bana na bote manso oyo batata batikeli biso yango nde tokolanda mpe kosalela tosa tata yango nde okozala na kinia na mokili oyo tata nzambe apesi yo na ntango wana totosi maloba bapapa bolingo mibeko mpe misala tokozala na kinia na kati na mokili totosa na likambo wana na milulu nyonso tozali koya lelo tozali mercredi itikali mokolo moke le 10 mai na bandeko na biso ya asaki me lokola etombe dimanche kobanda lendi yango esengeli tosunga bango eleka mpe na kinia 18 mai tobosana te biso mpe apaki le 20 mai makasi apaki oye bama baza bana fondation nani oye fondation elingo lakisa fondation na yango mpe le 25 mai oyo fete ya biso nyonso tozokomilengele mpe oyo ndenge bapesa ya enseignement tosaprete na makambo nyonso wana misala ya botongemi kolona mpe kobokola totika te maso wana tolandaki yango na maloba to message ya papa Mfuma Longo abandaki kosadrese na bayaka ao kolakisa nkamba ngine kozalela na nkamba etina nini tokoyelaka na nkamba tososola na esika wana lelo ezali mercredi tobosana koza exemple bapapa akendeki kolongola kaka manioko na mai mama Nkitulia akoki kolongola yango kasi abelaki mama Mwilo akei accompagné na papa Dangenda toyebi histoire wana kasi eloko bibikisaka mama Mwilo asengaka nzela na libondeli yango toyoki na nzembo bayembili biso ete Satan bakolongaka ye na mabondeli oyo mipesi mingi na mabondeli mpe nzambe na ntango tomipesi na mabondeli akolimisaka biso na mabe mingi oyo tokosalaka yango mercredi tomipesa mingi na misala ya lingomba batata na bamama mpona bosombi mazutu tobosana te likambo wana tosilisi botongo lelo onkombo tata mwana tata Molimo Santu. Mukunda kulula moko
kokimbisa kondima na biso kouta epai ya papa kose zala bana ya botosi oyo tata nzambe apesai na Moïse ezali baboti na biso po totomela mingi na mokili e yango wana malamu Bamama la présence bamama bamama
Itali. Il y a mercredi. Bama. Tozali nanu. Kakate. Batata oye. Tozali. Nini. Ya mercredi. Santa nini. Sanza ya me. Santa ya me. Santa ya me. Eza ya batata. Ya batata. Mkolo nini. Mercredi solution. Tata oye. Oye. Tolingi komekana mozilo ebale na musapi. Okolinde sabiso batana kolo ya eske na misu ya mama ye moko nkolo mercredi tokoki kotia manzaka te tokobeta na biso te manzaka kaka tokotia bobatolaka chaque mercredi bobotolaka yango bomeka sikasiko na pete nyonso papa ngai mpe noko nazalaki na kanda makasi kasi kanda na yo ili mercredi présence ya mama lisusu yango tose papa tokobeta na biso te me totiaka ata manzaka ya pamba manzaka wana eza milai te tokende bisala tata oye nango lokaka po lendi pasi kutoke bamama allez 100 dollars 50 dollars 20 dollars bakolo mercredi sombi à côté les maliboso 50 dollars 20 dollars 10 dollars 5 000 francs 10 000 francs biso batata tata to mama batata baleka botosi bamama nde batosaka bango mbongo bifwesekele oyo bazoyaka oye wa yoka oyo moko yoka ya mokoko yoka kende mama oye 100 000 francs moko we omoni ebandi nango lisuko kita 50 000 bamama we 10 000 bamama we biso mpe tokandi biso mpe batata bobani na batata totelema bamama totelema nga soki nazalaki avant 1959 mbele fara Samso batini papsa nkolo mercredi avandeli yo awa yo batata 20 000 francs batata yango basiriki papa tolobaki bien balobi tokende otokobeta na biso te manzaka kaka ata 10 000 francs we bamama 5 amelie
biswe. Mercredi solution. Mercredi. Tete le mato ya kotala nkolo ya mercredi. La nkolo solution mercredi. Oh, toyoka kabani histoire. Oh 59 mama Mwilo Kewang, mama Molobeli. Telema mama yaka kotala ndoi. Mama 10 $. Maman 10 000 francs. Maman 5 000 francs. Maman 5 000. 5 000 maman. 2 000 francs CFA. 10 000 5 CFA maman. Batata 10 000 francs. Tabino 10 000 francs maman. Vaccin ya ba mama kolenda pona kwa mama 1000 francs mama mama bati 2000 maman 5000 maman international 5000 maman posé $10 ba maman ouais maman ouais ba mama tere kotala kolo ya mercredi 1000 francs koya ouais $10 ba 10 000 ba mama. 5 000 ba mama. 5 000 ba mama. 5 000 ba mama. 5 000 ba mama. 20 000 ba mama. Ye wana vandi. Boya kotala ye. 5 000 ba mama. Ouais. $2 ba mama. Ouais. Allez ba mama. Batata totelema. Batata. Na président ya paki. 10 000 francs batata. Mokili ebebie. Oyo yo luka. Mama uzokende wana. Est-ce que batata batata? Ouais. Mama. Ouais. Mama. Ouais. Est-ce que batata bazali? Est-ce que 2000 francs ba mama. Ouais. Ba mama. Yeah. Est-ce que batata bayaki? Bayaki na bango. 1000 francs ba mama. Bachale na bango. $5 ba mama. Bayaki na bango. 2000 francs CFA ba mama. Voilà, ngana lingi. 5000 ba mama. Nopama na kota. Ba mama 1000 francs. Ouais. Ba mama $10. Ouais. 1000 francs c'est fait. So kayoki kaka ba mama ba pesi 1000 francs. Mama 1000 francs. Noko. Tombo ya lelo. Toza nango. Mutu moko te koyebisa moninga ke na beti yo. Rien to bundinde. Batata oye. Yamba na. Batata 20 000 francs. Batata 20 000 francs. La ba mama 3 000. Materinge. Noko. Ba mama oye. Ba mama oye. 1000 francs. Mama cielo yaka. Mama cielo ya. Uzobeta ntangba ba mama oye. Esoki batata wa obatami. Ba mama 500 francs. Ba mama 5000 francs. Ouais. Yaki bachare. Batata 10 000 francs. Ouais. Ouais. Ba mama 5 000 francs. 5 000 francs. Ouais. Ba mama totalement pas. Ba mama 2500. Ouais. Flitiste. Ba mama. Na ye batami azokoka. Raïs. Parce que maman Mwila avandi na tribu avandi.
Batata 10 000 francs. C'est Wana. Maman 1000 francs. Félicitations. Rice qui? Voilà. Maman 2000 francs c'est fa. Maman 1000 francs. Rice pas mazonga pana maman. Batata. Sikoyo. Batata problème tokomi nango. Maman 3000. Batata 1000. Bakoya kotala mama mwelo na $100 entre batata na bango. 1000 francs. Batata $100. Anani bakoya liboso kotala mama. Baye bazwa vaccin. Anani mbuta. Bana na ye moko bazwaka vaccin. 5000 francs. Mama bazwa pona koyekolisa $100. soutenir l'ingoma. On rôle ya ba mama. $100. Ye moko mercredi solution. $100. Ba mama 1000 francs. Félicitations. $100. Et puis ya bilombe. Et kouta wapi? Mama Touba, mama Touba wapi? $100. Ya mosala avandi. Nkole ya mercredi avandi. Boya kosukisa de la vie. Kuna $100 ebimi. Oro kuna batata batu bavandelaka kuna. Etikali ba mama ya $100. Bongo tokende pa batata. Batata na yebi nani na. Bale de la vie. Yo lo bakasemba koto babimisi combien ba mama koto. Ba mama ya koto wana. Oya bibi. Plasa batata. Yo lo bakasemba te. Yo kalo moko. Seke tikali. Tata Molimo Santo. Ba mama 5000. Voilà. Ba mama bosangisa mitu de la ville akoloba bakenda kana nyongo tala kula mama zobenga nani mama she azobenga mama general mama na bimbelekela boya na bimbelekela batata $100 pour le commune na côté capable. Ozomona pale yo. Omoni mama mwilo ninga avandi azotala lobi batata na tango wana bazalaki fondation. Bongo batata bimbelekela bazani ni fondation to bibuka buka. Papa fondation alobi na tango fondation ya toitire tolomboka o babrike bandi kokweya fondation na miso ya ye moko bamama lelo nde bakokoka te kobima na batata oye nini nini siko bino mpe nazokoa eza nango nano mosika faki yo eza nango nano mosika jamais po botelema na 50 pasi mapamba wana bien tata faki yo $100 seulement eza te bata
Papa, ba poche ya pamba wana. Marcel. Pelekele batata. Na ba instrument wana pe loke zate. En tout cas, ba mama. Soki tata kaka moko. Na misu ya mama. Abimi na $50. Vraiment. Misu ya mama. Na ba mama pe ba $100 moko. Mama pole mama. Na bandi. Aza posé. Diero. Ba mama diero. Kamba dia ngai. Ba mama. Voilà. Maman. En tout cas, Batata, $50. Il y a Batata incapable pour nous commander na 50. C'est bon. Ba mama, toke na nyon. Na yema kaka. Ba mama 5 000 francs. Buba. Ende mutako yene. Na lobe pa. Côté. Bon, parle yo. Okola to soke de misala. Ouais. Ah ouais. Batata ouais. Kolo mercredi solution. Ah. Oh ya monaki, oh ya. Bon, 59. Soki mutako sala na liloba. Top de voile na no babimbelekela. Batata Semba papa. Malembe. Batata 57 000 francs. Batata. Ya mama qui me là Biombe. Bon, maintenant, noko. Tokotala suki ya solo. Babibusi na yo balingo. Beme. Bayela bisoka kimbelekela. Ya de. Ma mama balinga. Ah, mama oye. Oye. Bata. Intimidation temporaire. Ya bokoza tata. Mama $20. Kolo na ngai loba kaka. Na kolo Mama basala ka ata ba 1000 francs. Oyebi, awa na poche na ngai na jampe na chaku na te batata batelem na telema na ngai. Kasi Boke mosusu oyo kende ka kopesa ngo lokola deja olobi ke usa bana kende ola batata dira na natala batata oye kala batata $50. $50 comme on a été batata. Fumu na moni yango lokola bimisi $50. Ngai na do pesa batata tika na enveloppe na sina sunga yo tena. Kade. Mama. Noko na bino kasi kende kocha. Kende ko. Tata na kelo longo tata mwana pe tata molimo sana. Ya tata mwana pe batata 3000 francs. Iraika. Oyo ki bebo saise. Ko mbongo wana ngwidi iraika. Bon, oyo ngwidi iraika. Mama oyo. Baso kende boye. Baza na manka ya $20. National. Baza na manka ya national baza wana. Ba mama $70. Manka ya $30.
parmi simple omoni na pesi oyo là hein bon fokabana nini mbongo uti kwa pesa ya nini ozomona kolo tufie ukidi mbongo wange ko bibisa yango mususu zali susu te meme na ndako tikiso na kupote donc mobimba 3000 francs kolo Yesu Masia na daya kangete na tiki 500 ya kusomba lipa na MKB otiki 500 on a des mama ya Ituri mama président de dollars mama ye oye malembe voilà kolo esi kotinda tanga ina Ituri ne bana na dalaki kosala ba mama ye est-ce que vraiment ana ekobima te $100 moka ezangi na ini minute ekobima te bongo otuni nano papa ya iziro kuna te iziro kuna nana keite abata mika na monaki mawa iziro mawa toyoka yawe mama baganye batata to betra ba mama maboko makasi ale tadi ngolo pona ba mama faki ribanga lisusu pona ba mama batata ba invité batata oye go défiler na nko voilà défiler na nko kola lobi ba mama ba défiler na nko olandi batata d'accord batata tutelema na nko batata bozali
tusamba munazola kwange yese yekwa mwana nge tata mwanda wavelela mfumo tofukamane vutola funda de matondo ye matondo kwa beno batatu bandongo muna mana malukwa makutuvangilanga mnantangu za hontu matuvutulilanga matondo bene likutubati tulundi di munafuko mvimba muna beno kwa beto lugeni fima vimba tutombokele mumongo yangu zo kuluvutulila pika vombongo ikununi mukati kwa Yerusalemi ina kama ima kumasamba na makumasambano kadi betu bahontu tutambulanga malongi mana matuka munanka pastor kala munankuba nsuka twanunga sa ngulu kimonekele tulendele tutulidi malonga mpasi betunga bisalo bya Yerusalemi ya tutalombela muna kuni mwana kuninanga luyimisa kadi vobi yimini tutavanga buna busundidi tangu ifweni mpasa kota muna bisalo buna bikuba mane unu lumbuke ketatu kitusalanga bisalo bya tata nzambi tutakota muna bifuli bya mpela muna sale bisalo tulombela kala yetu ntwadi sumbula yevonza yakala napi banze la Yerusalemi yenvivu myambanza Yerusalemi wankangu na utakota yevaika luhuva mutulombele tudiatilanga babwingi muna bisengo bile kadi bisalo kwa muntu kwa bampeba kuna betuadi singpe bandu dia tuta wana ntoneza kwa kuna betuadi singi mawonso no mina kunsianta angu bene luzei kuba manu zina yetu zangiza unangiza ya nzole mwetu usiku mnanija pa baada lunga na kiangani embo kuzulu vanza luvuva kanti na te unu kiki kunchanta angu luvuva mulukondo vuvu minu bina yetu yomnangutuka yangi papa mfuma mbanda pada siwa tutuasila luvuva mukunchanta angu kanele vo tubankwa masumu za kutulongela muna ntangu za wonso kanti tutatamaneka kama na vanga mambi ngiza ya nzole yangeye ngeyevo vambula kuza vanga idia mfumu lusade sula mwanda kakatu kwa bieno twenena lusonga nkenda zeno mpasivo twayambula mambi kuna losa zani bimbevo bontu za losa za bimbe bina bitakutinata kuna nzila lufwa lusade sula mwanda munazola kwangese mwana tata mwanda wavelela amen.
koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka te, yango nde bakotangela biso likambo mokili mobimba bayoki bino nde bakotya kimia baloba nyonso bapapa eza epa na bino. Biso soki tokoluka yango tokolukelanga na maboka banani ya bino. Ngai naza pre oyo ezali ke bapapa balobaki oyo komwana na nkamba moki balanda yango bayoka yango alobaka be balobaka te ebandi deja fu balanda bayoka kamba alobi po ebima banani bakobimisango bandisa